Original. 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 Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes à l'élo, nazana ba sujet et belete, nazana ba sujet nakanisi misatu ya kolobela bino me ezali ba sujet moko ya makasi oyo ezali kotungisa peuple congolais boyebi que 5 minutes avec César Ngadi ezali émission moko ya polémique te, ezali émission oyo soki polémique et bimi parce que peuple congolais banda basala internet réseaux sociaux surtout, donc peuple congolais a utilisé kango mabe. Ok, réseaux sociaux ezali eloko moko ya malamu, ba peuple mususu ba utiliser kango na ndenge ya malamu, mais biso eloko nyoso tout basalelaka peuple congolais et komaka kaka na ndenge ya mabe. Donc nalingi na banda tout d'abord na polémique oyo ezali ko enflé sur réseaux sociaux parce que na bino bien sûr que biso awa tozali une émission oyo tosalaka polémique te, mais toyaka soki polémique et bimi ezali poto boma yango parce que biso tozali na possibilité ya ko vérifier pe ko zwa information à la source. Donc 5 minutes et koki ko zalate kolanda makambo o ezali ko bima na polémique, mais ce qui polémique wane komi ko déranger peuple congolais. 5 minutes avec César Ngadi boyebi ke ezali éducation civique. 5 minutes ezali wana pona ko éveiller conscience patriotique ya peuple congolais toko tia maboko pona ko boma moto wana ya polémique. Nazali kolobela lelo polémique oyo boyebi ezali ko tambola na ba réseaux sociaux à partir ya réunion oyo ba médiocre basalaki na Kanambe kuna na Kingakati ezalaki réunion na bango ya parti na bango donc etali peuple congolais te mende tolobaki kaka polémique eboti parce que Kingakati wana na ba médiocre na bazali na droit ko sala ba réunion na bango kuna. Donc ba réunion na bango batandaki bango on dirait donc ba brebis moko boye batandi bango on dirait soki bangombe bazoni ngokota soki na ferme donc bazali nde bazoba bango mo bazali bazoba. Donc polémique ebimaki elaki samaki ke bazali kolobake oh non Kanambe akendaki kuna basali réunion pona koyebisa batu na yeke ye mutu akokoma président ya Sénat. Na ebite peuple congolais soki bozali koloba makambu na ebite soki bokanisaka. Donc Kanambe oyo abomi ba congolais oyo asali 18 ans na ba médiocre nyoso asali eloko morote na ebite tina nini botanga ka kombo na tout le temps bozo pesa importance parce que Kanambe aza sous présidenté Kanambe place azalaka kuna na Kingakati soka vandi azoka ndenge peuple congolais za koloba makambo na ye moko na kanisa sekarabiso bozali ko pesa ye importance na makambo moko bokutu aza na importance te na ningi na yebisa bino nanu bolandanga malamu parce que peuple congolais akoma na émotion koloba makambo moko kaka par émotion boyebi Kanambe tanga longo na pouvoir avant longo na pouvoir ba député donc dont Martin Fayoulou parce que Martin Fayoulou le losoki Kanambe azali sénateur à vie Martin Fayoulou a voté loi wana azalaki parmi ba député oyo ba vota loi wana pona kopesa pe Kanambe mbongo oyo azali kozwa aza kosa eloko te donc Martin Fayoulou a voté yango donc Kanambe oyo bozali kolobake akoma président ya Sénat akokomaka yango jamais zali insalamable nazali ko expliquer bino bo fongola matoyi na bino malamu Kanambe azali sénateur à vie na constitution na biso sénateur à vie akoki kokoma jamais président au Sénat mais parce que Congolais pourquoi tokomi buzo baboy Congolais soba polémique et bimito mais kakana ko sala analyse siko yeso ka komi président ya Sénat aza président Sénat à vie
Na tout le monde soit commis présent Sénat, aux la présence Sénat à vie. Donc peuple congolais to commis zobabo pourquoi peuple congolais ba commis koko sabiso facilement. Soki loko e yemba la monde na le baga peuple congolais réaction na yezala par émotion. Akolobe loko te papa après tant que bako expliquer comme ezalaki ndengwana ponga pe na yoka ki mais non peuple congolais pourquoi to commis donc peuple moko ya bozobabo kanambe ba vota ye ba lekisa loi na ba Martin Fayulu temps azalaki député kuna ke azali sénateur à vie. Un sénateur à vie na constitution na biso akoyi kokoma président ya sénateur bongo bino bozali koloba ke kanambe abengisaki batu kuna e po ayebisa bango ke yem to kokoma président sénat ba msusu ba boudé yango na ba mais peuple congolais pourquoi to komi na buzoba ya ndengi oyo boyo kasusu nazali ko récapituler donc bato bazali ko bimisa polémique wana botika polémique ya buzoba to mona ba polémique belé ya avion et na Chine kanambe soka lingai ko yiba obena mwasine biloko ba ko yiba ta lutu te ata verte na kati ya palais présidentiel bazo avion munene wana ya mboka na biso alibaki nongo na Chine après elongo wana ekomi makamsusu o kanambe akokoma premier ministre après eleki ekomi makamsusu ko ebimi susu akokoma président na boyo kamalamu kanambe akoki ko komaka te qui a ma solo na mbutu te na dikosi akokoma président ya sénateur parce qu'azali sénateur à vie akoki kokoma président ya sénateur et puis vous vous rendez compte peuple congolais donc kanambe ndenga zawana bomona ikaka ke député oyo afingaki président de la république ndengi base kitelaki mais siko kanambe na bakanda oyo toza nango ba méchant toza nango to mona penza ke kanambe ne longine wana ya zoba azala penza mokonza sénat et ko salama. Mais peuple congolais pourquoi to komi koloba makambo moko boye na ebité soki toza ko se rendre compte kanambe makambo sala biso kanambe avani si papa Tshisekedi le père sonamba avani si 2 ans na frigo bino bosu bomona mutu donc na ebembene ezali ko bangisa bato donc bino mutu ndengo wana bozali ko pese sous ba titre akomani donc bo tia na mitu na bino kanambe akokomaka jamais président ya Sénat parce que azali déjà sénateur à vie ba votaye loi na ba votant on a ba Martin Fayulu parce que azali mutu oyo a voté loi na parce que azalaki député national donc na kanisi boyo kinga malam biso tozali apona kokotaka ba polémique buzoba te bomona ngai soki na lobeli comme na 5 minutes eza makambo sérieux mais soki na moni ekomi ko kende na ndenga mabe na zalaka wana po na zongsa bat na zela donc une fois de plus kanambe azali sénateur à vie oyo batia ya sala route loko moté akoki jamais ko koma président Sénat parce que constitution et lobby et koki ko salema te après sikoyo boyebi après na sisi makamba polémique boyebi ke ndenge na pesa bino ke ngai na yoke la base 5 minutes na yoke la base na ngai parce que Tolanda ndeki président de la République na biso a yoke la base à partir à Genève yangwana etindaki lelo akoma président de la République. Donc, il y a 5 minutes parce que nous avons collaboré. Il y a président Félix Tshisekedi. Donc, nous avons yoke la base. Nous avons une proposition pour un remplacement. Il y a générique. Il y a Fayulu. Il y a 5 minutes. Ne bandeli. Na landé en tout cas. Merci Nabino Mingi. Na intérêt Nabino Bozalaka Nango. Na 5 minutes avec ces engades. Na mona qui a vraiment réagi. Na moni pensa que Bozalaka na souci. Il y a émission Nabiso. Mais na tangi donc batunyo surtout presque na tangi voilà parce que nous avons obligé na tanga donc na tangi na moni quand même batu ba pesi ba misusu ba bicha oyo ba misusu ba bicha oyo siko nazali ko pesa bino proposition nanga après bino mutu boko valider ngo donc na ko sala boye parce que après avoir ko tanga batu ba misusu ba bi ko longola te ba misusu ba bi longola cha oyo ba misusu ba bi boye na ko sala boye na ko zo ba 3 propositions oyo na yebisa ki bino na kozwango ndambu na kozwa oyo elekaka na zu ndambu na kozwa oyo Martin Fayulu azali koyebisa muzito ke azali muyibi fo bakanga ya za grand fa quoi donc na kozwa pe oyo muzito azali kokumisa président de la République na biso donc à partir ya wa Genève alobi ke azali mutu moko vraiment droit azali mutu moko juste donc na zu yango na kangisi après na suka cerise sur le gâteau na zu oyo président de la République alobaki na stade Martyr lors ya Meso et Salamaki na stade de martyr tango asengi pardon na batunyo surtout basala Congo mabe na batunyo surtout basala mboka na biso mabe donc ba diable ba roza soute donc na tiango na suka donc na zui Fayulu oyo le kaka na zui ndambu na zui muzitu ndambu na zui susu Fayulu oyo azali ko ba muzitu aza fa kwa ndambu et puis na suka cerise sur les gâteaux na suki chango na prière ya présent na biso
oyo alobaki na stade de martyr nakanisi nazali kotiela bino botala ndenge epesi po bozwa idée et puis na kosenga na bino lisusu bo réagir boyebisanga soki ezali bien ou pas. Donc vraiment natieli bino bolanda ndenge nasali montage yango. Les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire en raconte, on était plus ou moins en train de s'oublier du cyclisme. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas la vérité, il était plus ou moins positionné, tout le monde était là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct. Il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion du boycott dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il qu'en 2006, ils ont demandé les boycotts d'abord de la Constitution, que le peuple allait voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu contre un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable, il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. C'est pour la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple... Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui a vécu finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier, comme on peut dire. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir les garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Okay? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de locomotive pour un moment donné. Okay? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. J'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. C'est la fin de la honte, c'est la fin de l'opprobre, c'est la fin de l'humiliation, c'est la fin de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est le début du développement, de la croissance à tous les niveaux et à tous les domaines et les secteurs de la vie de ce pays. Frères et sœurs, chers patriotes, Bandeko, Basipe Bibali, Bananyoso et Kolo ya Congo, pour que désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu.
au nom du peuple congolais à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. En me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous disons ensemble, merci Seigneur. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC.
nakanisi boyito Olanda donc ba proposition nyo surtout na salaki bino donc na kati ndambu na sangisi parce que ba bino surtout ezali vraiment important donc na suka na tieli bino prière oyo président de la République a salaki po na mboka na biso donc nakanisi réaction ezali po na bino sikoyo bo réagir bo lo basoki vraiment ça vous va ou pas. Donc sikoyo donc ba les ana kana bino ndenge na senga kibino siko pe na sengi bino bo ta la proposition na sali bino pour boye bisanga soki ezali bien ou bien to changer ou pas mais je pense que vraiment eko sepil sabino. Donc sikoyo na keina sujet oyo boye bi que dimanche dernier Mbemba azongaki na Kisasa donc ayaki na compte ya Lamuka bayaki boyebi ke ba policier ya mboka na biso soki makambo nyonso to ezana bayaka wana po ba assumer sécurité ya mutu azali kosala likambo po eleka na ndenga malamu mais eloko to déplorer eloko pesi biso mawana motema 11 policiers ba bambi bango mabanga ba zokisi bango ba policier o bazali kosala musala na bango pona ko kengela peuple congolais pona kosala nyonso tout ke eleka bien eleki na ndenge mabe ba policier wana ba beti bango ba zokisi bango donc batu bazo sala musala na bango pona ko kengela mboka pona ko kengela makambo eleka bien ezali mawa donc na répéter lisusu batu basali yango bazali batu ya Lamuka donc président de la République na biso azalaka jamais indifférent na makambo surtout elekaka na bana mboka bomona kanambe tanga zalaki ba soda bakoko kufa biloko esalami na mboka batu ba dindi na mai kanambe donc il avait rien à foutre parce qu'azane rwandais abandaki koloba eloko morote mais président na biso neti azali congolais ce qui passe ko eli biso ezaniti ekwelele lié botala ndenge akendaki na hôpital oyo ba 11 policiers wana bazalaki akendaki ko rendre bango visite vraiment et sepelisaki batu nyo surtout oyo bamonaki acte wana parce que na sabino que président de la République ezali ndenge naye ezali teke po akomi président de la République ezali motema naye ezalaka ndenge wana atikaka batu na esika ya pasité bolanda bino moko na ba image. Le geste est simple mais plein de sens. Un geste d'un père compatissant à la rescousse de ses enfants. Un réconfort moral pour des Nick Kander, alors qu'ils exerçaient en toute tranquillité leur mission de la sécurisation d'une manifestation pourtant autorisée. Les inciviques, animés par l'esprit d'intolérance, les ont attaqués. Des blessés sont à signaler. Le président de la République les a invités à pardonner ces actes d'intolérance et de se consacrer au service de la nation. Pour le reste, le gouvernement se charge de leur prise en charge. Un des policiers s'est exprimé. Nous remercions le chef de l'État pour sa visite de réconfort et demandons que la justice fasse son travail. Le médecin directeur de cet hôpital loue les gestes du président de la République. Mais nous sommes très contents de la visite du président de la République qui est venu nous reconforter non seulement les malades, mais même nous encourager. Il m'a même demandé quelles étaient nos conditions de travail et je lui ai briefé quelque chose. Ce qui fait que vraiment c'est une joie. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Une femme hospitalisée n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes contents du président de la République qui, en passant, nous a aussi rendu visite. Que Dieu le bénisse. L'état de droit ne signifie pas l'intolérance politique. Donc bino moro boiti kolanda donc bozomo na penza que président de la République azalaki pe obligé kende kunate mais soki likambo ekweleli biso ezala na niveau nini yango bozomo na ke neti ya za mwana mboka azoka pasi lekola biso kanamba koko yoka pasi oyo président de la République azoka te soki likambo ekwe na mboka na biso preuve bobando mona ke kanambe soki likambo abandaki na ekutu kolobelo kote kazalaki na tina ya ba congolais te bino moko bomoni ndengi président kendaki ko rendre visite na ba 11 policiers yo ba zwaki ba mbeba boyoki médecin directeur ya hôpital ndengi alobi donc pesi penza batu vraiment esengo président de la République à la proche ya population naé mais nazali ko lagisa bino siko bomo na mise en garde ministre ya intérieur a sali na peuple congolais parce que trop c'est trop parce que peuple congolais a komi komona netike autorité à l'état ezali souté batu suite ya
état de droit et comme kotinda bato basala n'importe quoi na lingi na yok sabino bolanda na ba image boka mise en garde ministre ya intérieur asali par rapport ya makambo eleki et puis vis-à-vis ya population ya mboka na biso. Le chef de l'État vient de réconforter les policiers blessés suite au comportement barbare, excusez-moi le terme, de militants de la Mouka lors de l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombe. Ces comportements, nous regrettons ces agissements et c'est ici l'occasion, vraiment, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre en charge de l'Intérieur et sécurité à l'intérim, l'occasion pour faire une mise en garde sévère aux organisateurs de manifestations. Ces derniers temps, vous constatez, c'est comme si les gens croient que l'État est endormi. N'importe qui se permet de faire n'importe quoi. Ce que vous venez de voir là, c'est inadmissible. 11 policiers grièvement blessés. Des policiers qui sont allés de bonne foi pour encadrer l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombe ont été lynchés. Alors pourquoi les militants doivent s'en prendre aux policiers pour les blesser, pour les... Ce sont des êtres humains. Là, nos amis du droit de l'homme, personne n'en parle. C'est comme si les policiers, ce sont des Congolais sans droit, qu'on doit taper, qu'on doit blesser, qu'on doit traiter de cette façon-là. Que ça soit la dernière fois, chers organisateurs de manifestations, sachez très bien que nous sommes dans un régime informatif. On informe l'autorité politico-administrative, mais la même loi autorise à l'autorité politico-administrative de pouvoir apprécier si les conditions de sécurité sont réunies pour vous autoriser à organiser la marche. Donc, Binomo Bomoni, donc mise en garde, donc Makambo, tu es allé pasikaka ke état de droit na mboka na biso président de la République alingi congolais a souffrir souté alingi congolais à libre à s'exprimer librement à manifester librement. Donc problème ezali que président na biso donc azali motema malamu président na biso donc alingi peuple congolais a zala libre a zala ndengi 18 ans au eleka quitté auparavant mais si que peuple congolais a zo mesana na yango te peuple congolais alingi président oyo a nyongaka président oyo a bomaka président oyo ya dictateur mais oyo bozomona dérapage eleki mais président na biso azali un état d'esprit ya ba président oyo bazaka na ba poto awa ba président oyo tomonaka na ba mboka oyo ya civilisé mais peuple congolais a mesani nanu na kozana na président ya civilisé te yango na bozali komona makambo ezali koleka na ndenge ya bien te na mboka na biso mais toko sala nyonso tout ke makambo oyo et kendaka na ndenge ya malamu yango na bomone moko tozali na kanda na 5 minutes tobi président de la République trop c'est trop to mekana kocha état de droit pose to kipena no batu misusu wana parce que batu misusu wana bazo kansake président de la République akoki ko nyonga batu te mais président de la République akoki pe ko nyonga batu parce que azali kinois azali yaya azali noko mais alingi mamakambo te alingi peuple azala libre yango na bozali komona mbala moko na passé na le 30 juin oyo boyoki ke la Mouka azali kosenga soulèvement populaire. Boyoka bien kombo wana soulèvement populaire la Mouka azali kosenga ngo le 30 juin. Le 30 juin ezali jour oyo ya indépendance. Balobi soulèvement populaire wana ezali pona contre la corruption, contre la misère sociale, absence de l'État, impayement des salaires. Donc, Nazali, qu'on comprendre était. Donc, peuple congolais, Makamsusu, ezali ko seksanga. Soukou bazol ba contre mauvaise gouvernance. Est-ce que président Oyo Azali na place wana? Est-ce que président Oyo Azali wana assis vraiment à saler la makambu ya mboka na biso? Est-ce que président Oyo Azali wana bokolo ba penza que gouvernance amabe? Toza même pas na gouvernement. Et puis, la Mouka wana, doso totali muzitu. Muzitu so tozol ba ke mboka na biso ezali bien te. Donc Mouzito azali parmi bateau ba commissi mboka na biso bo et puis bazana sonité bazali kolobake donc parce que paiement ya banine ba nani bazali ko sala siko ke président ni azali ko sala tanga yesiko ke azali ko sala ke asala afuta batu asala makambo surtout eleka na ndenga malamu mais pourquoi bozali ko condamner mutu na makambo oyo nanu asalite na makambo oyo ya salate Mouzito wana il faut azala vaya na soni
bambemba wana batutu wana bazali na maboko na bango za clarté makambu oyo muto akoki ko beta tolo lelo ke azali maboko pembe ezali présent Félix Antoine Tshisekedi muto asala na kanambe te muto asala na nteke na makamba mboka na biso muzitu mbemba Fayulu azali pe député asala pe kuna parce que il y a voté loi oyo kanambe lelo azali sénateur à vie oyo kanambe lelo ba pesa ba mbongo azo sa eloko te. Mais pourquoi tu commis l'esprit boyé donc Moutouna nous coûte président de la République azar gouvernement na salamité azali ko travailler sur 100 jours o ya sali baza ko tonga banzela bazo sala makamjo surtout na ba médiocre kako bazali po bala sabino ke ba médiocre bazalaki wana bazalaki na bango na volonté ko sala te parce que lelo bango kaka mutu bazali ko sala na mitindo au président de la République apesi. Mais tout ce qui bino batu bakoki na bango ko marché batu bakoki olakisa bango ke baza libre mais liberté la cité que boya ko casser boya ko sala parce que jour wana tout ce qui bino que le 30 juin ba policier ba rozala wana ata a pe na poto a toujours moi na Paris awa ba gilet jaune baza ko tambola mais soki ba casser ba ko kanga bango mais toza ko kebisa batu ya lamuka boye bake bo tambola na bino boloba makambo bino bolingi mais soki batu na bino ba casser ba bandi ko casser yebaka ke ba ko kangama mais Martin Fayulu yebaka ki to répéter to ko kanga yo te parce que yo but no ezali ba kanga yo pour aller oyeba na susu makasi oyesa makasi yo yebaka ke ba ko kanga yo te ba ko kanga yo te mais batu na bino soki ba ye pour ba casser ndenge boza ko senga ba tract wana bo komike lokota biloko nyoso lingi bona boy donc boza ko tinda neti rébellion na mboka. Mais vraiment, il faut que la penser étranger ou bien vous allez moutumoko zali congolais pour le 30 juin au senga mamakambo yo vous allez ko senga mais la muka boyo ka soni parce que biloko nyo surtout na bozolo babatu ba bomi yango ezali muzitu mbemba donc bokoki ko lo bakutu te parce que soki bino bozali penza soki soni bo marambele bo kufi na soni sikoyo avant to sukisa to komi na sujet suka na lingi na zongsa quand même bobi ke 5 minutes avec ces angles de l'obélara politique et puis et l'obélara paix makamunyo surtout ya mboka na lingna zong ça un peu dossier oyo ya ba léopard na biso na kanisi bo monaki premier match na bango ba polaki ba sengi pardon donc deuxième match ba poli na habité so ba senga sous pardon mais na lingna lobake ba léopard na biso bazali ba professionnel donc oyo ba sali ezalaka te donc ba sali donc faute professionnelle parce que baza ba professionnel ba lamuka na tongo neti biso toke na bureau toke ba mission donc bango ba lamuka na tongo ba ke obeta bale. Donc on ne peut pas se permettre, bakoki ko se permettre te basala makambo basali. Donc ezali faute professionnelle. Donc ceux qui coûtent ezalaki na l'air akala parce que ba léopard bazobika batuna ba mikolo na bango netanga kana l'air mobutu bongo zo apenza ba zibino boko zo bangondo na kanchachi bo tuna cheri le commando ndinga bando beta batu bangondo na l'air bolozi. Donc bino bozo bikaka parce que t'as des douanes ndenge ezalaki wana na l'air mobutu na l'air akala bo seli ba bêtise ezalaki wana ba zibino na va bozonga na mboka na bino bozongi na kizata ba ngondo ko lia bino de kala ezalaki nini o ba futi biso bien te o ba frais d'émission na biso ezali bien te ba léopard baza wana ba zu ba frais d'émission na bango en avance ba zu ba mbongo moko kutu tokoki ko loba te or que bokoki ko sala mieux to boyite ke équipe pe polaka mais o bo sali wana ezalaka te bato bazana ba souci bazoluka ba mbongo ba enseignant bato mususu bazoko futa bango donc bazoluka ba futa bango bino ba pesi bino mbongo ole bosala ta musala na bino ndenge ezali parce que za musala na bino ezali te ke bozali bosala musala mususu eza musala na bino donc comme que yo donc na Congo bo fongola biso motema est-ce que football biso to fongola bino motema obebino mutu boluka bo beta bale donc vraiment na ninga na beta c'était wana donc ba oyo ba léopard ba sali donc ezali kutu 3e match tozana ngona tina te tozomona kutu ndenge ni boko se qualifier. Donc, au Léopard, on a basali les fautes professionnelles. Donc, bino lebo senga ba pardonne, il fallait bo laksaki qui pardonne à bino na terrain. Mais bo seli makamoko vous pouvez faire mieux na bateau babanda ko lobake bo na bo équipe. Bo monique entraîneur a changé qui équipe mais équipe on dit to la penta boye donc par rapport à l'équipe mususu ezana donc tozali vraiment na C tozali na C. Donc yangwana na ngaki na beta c'était wana donc ba léopard boye bake bo sali bien te bo ko matisa biso moral na ba souci tozali na ngo football ngo pesa biso tabisengo mais boye susu na ba problème na biso tozana ngo na mitu boye susu bo continue biso susu na ba problème donc o bino sali wa boza ba professionnel ezali faute grave ya musala na bino. Donc, na commune à Souka émission de Canaïf Sarabino, donc je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, na Souka émission de Boyebi Ndengi base et Loba, na Souka émission na Pesara Bambote, na Pesara ba remerciement, na base nanga ezali éparpillé na monde entier. Donc, na Kobanda Boyebi ke na Sarabino
honorable Ziko Mayele azali honorable député oyo azali na souci ya mboka azali indéboulonnable donc honorable Moussous Baza penza ke pona ko sale la mboka donc neti honorable Ziko Mayele donc na repesa siko mbote na petit nanga Gigi Chibango azoki ba problème na musala pona 5 minutes mais siko yo et comment koleka bien donc Gigi Chibango ba mbota trop de la part il y a 5 minutes avec ses engadi na bisi bino siko ke ba petit oyo na zana petit nanga moko Doudou Swami Doudoulé Monsieur Swami Makobo, petit andingwana bazé belete na monde, c'est bino que bazaka de Mokoye, Moussou azaka na Pyongyang. Donc Doudou Swami Doudoulé, Monsieur Swami Makobo, mbote à trop pour na nyosotu au salara na 5 minutes. Na repesa mbote na Aimé Vekam awuti Kisasa zali on a Paris bakalate a rozonga na Kisasa abetelinga masolo ya 5 minutes ndenge le kakuna na niveau ya Kisasa ya ngwana lobaka ke Aimé Vekam avec 5 minutes tout le monde est d'accord. Na repesa mbote na maître chef Chibamba donc il est à Zangaka 5 minutes était parce que 5 minutes ce qui a Zangango akokoka kutute donc maître chef Chibamba mbote à trop de la part il y a 5 minutes avec ses engagés. Na repesa mbote aux États-Unis na Atlanta na pasteur Patrick Kabunda donc il est vraiment 5 minutes na famille Mobimba barataka yangote. Donc et ce qui singa mingi donc habitué moko ya émission akomeli ngai azalaka na Montréal kombo na ye Anna Bilonda alobi na nga papa César c'est la première fois na lotaka été à Loti Kanambe. Aloti Kanambe azali ko tuna soki nana robongisa les voitures ba benganye ba bito ebite muto robongisa les voitures mais Anna Bilonda donc Kanambe azali ndoki ko lotaki pa mpate soko loti après faut ndo sambela makasi parce que azali ndoki donc Rwanda azali donc Rwandais mama Anna Bilonda Rwandais azali mutu ya ko lotaka ete soko loti na tongo il faut sambela makasi parce que azali ndoki donc azali kutu mutu moko na ebite akogoye la ko na ba esprit boité. Na komi na suka ya émission na biso après ba remerciement oyo donc na sengi na bino na base proposition on a sali bino ya générique on a proposé bino oyo na émission na biso précédente. Comme je dis toujours, je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc sur ce, je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a Sarabino que Kanambe Tokobi qui ça a été à Rosoa Masolo Nambutu Penadikosi. C'est la TV et il y a makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya la TV. La TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K. Machine ma daka. La TV. Bienvenue dans le monde de la TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.